Voilà, beaucoup de nabiso ezalarawa. Basango ya tongo. Isiko toyaka na basango, isiko toyaka kopesa ba kongomani. Elengi ya kozala congolais. Nazalaka toujours na momesano ya koloba. Excusez, nazalaka toujours na momesano ya koloba ete elengi ya Congo ba congolais kande ba yebiamo. Soko zali congolais te okoyeba pe elengi ya Congo ti. Donc elengi ya Congo et pesa makaka pona ba congolais. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous comprenez que nous sommes en direct de la République démocratique du Congo avec le vôtre Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. To s'abonner, to partager, to aimer. Et vous allez le lengi o boko laksa na biso ete vous allez ensemble na biso pe boko sepela. Na mosalo to ko se la bino. Awa to yaka na basango to ko pesa bino comment est-ce que ba waza chou ba waza bendele. Ba ko kende ba ko avancer. Bako pesa victoire, bako bundela mboka, bako la pongite, bako nimbate, bako zonga simate, bazali wana pona ko défendre intégrité territoriale ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors, esengeli boye bake mokolo ya lelo. Tozali bongo vendredi 14 mars 2024. Nangonga ona ko pesa bino information esengeli boye bake ba waza chou, ba waza lendo ezali bongo Force armée populaire KI ko sala lisusu exploit KI ko ningisa lisusu Rurambo. Donc Rurambo na minute oyo esengeli boye ezali sous contrôle ya ba waza lendo ba beti ba militaire rwandais na ndenge ya kosakana te. Donc ba waza lisusu ko frapper na Rurambo. Donc ba beti ba militaire rwandais na ndenge kutu ya kosakana te. Donc mikolo ba waza bazana méchant ya kosakana te, méchant ya kozonga sima te. Donc tokolakisa bino ba image lelo tozali riche en image. Donc tokolakisa bino ba image pour komona comment est-ce que ba wazalendo ba kosala exploit. Donc na intervalle ya Kiziba et Rurambo ba waza bazo beta na ndenge kutu ya kosakana te. Donc na kotangela bino moi tweet moko dans l'intervalle de Kaziba et Rurambo, le militaire rwandais ont senti l'odeur de la résistance de waza de wazachou de wazalendo sur l'axe Fizi-Uvira. Donc ba waza ba kusala exploit kuna na Fizi na Uvira. Donc tout ce qui la bino non image parce que to lobaka pena mingi te to tchaka nde ba élément to ko loba to ko tchabe élément to ko loba to ko tchabe élément. Donc soki rejet ko loba même langage ba tchela biso non ba élément oyo na sengi. Donc ya ba waza ndenge ba frapper ba militaire rwandais ndenge ba tche bango par terre. Pour mona kutu ba image mutsusu ba militaire rwandais ba lali na mabele ya kufa na ndenge kutu ko sakana te ba sundoli ba minduki msu ba kimi ba tiki mboka na biso susu ba kufi bandeko na bango bazo mema bango bazo kima na bango et puis avion moko yaki wana hélicoptère plutôt yaki wana et récupérer bango et kimi na bango na bopito na bango kuna na Rwanda. Donc tokotiki la bino sikoyo bolanda ba image comment est-ce que ba waza ba kosala ba exploit ba ko beta ba militaire rwandais na ndenge ya kosakana te précisément na Rurambo kuna na Fizi. Donc ba ko frapper na ndenge kutu ya kosakana te pe bokotala suna ba image comment est-ce que population etondisa makina esengo ya koyamba ba waza na Kamituga. Ba waza bakota ki suna Kamituga ba s'installer na Kamituga bokotala yango na ba image comment est-ce que ba waza ba ko kota na Kamituga ndenge pe population eyambaki bango na esengo na ndenge kutu ya kosakana te. Alors total na ba image et puis tozonga pour nous commenter. Mon colonel, hapa iko bamai ya ndimo kutoka Monge. Walikuwa wajeshi ya General Kabido wenye walikatala kuenda sawasawa na mpango wa Kabido. Kabido aliamua kwenda kwa M23
sie tulikatala kabisa, na hapa tuko mu province ya Ituri, territoire ya Irumu. Tumepiga adui, tulisikia jana kwa gisi amevuka balabala, tumempiga, tumebahatika na silaha moya, wengine wamekimbia. Tumeweza huyu kwanza, tumemtosa kwa silaha ile silaha yake kwake, tumemtosa kwa silaha moya. Mgulu pande tumemtosa yoko. Huyu ni ADF Nalu geuza. ADF Nalu tumewapiga sai geuza maiti. O Éternel, désormais, kotika komota. Hapa Lulambo ndipo tulipigania na adui hapa. Tulipigania na adui asubuhi kabisa, kwanza asubuhi mpaka sasa hivi. Lakini deja tushamtosha mwe maeneo yote hapa. Sisi ndio tunabakia sasa hapa. Tushampiga hapa kabisa. Napigwa saa mjinga hapa, aisha kimbia deja. Aisha kimbia kabisa. Adui aisha kimbia mwe tunaelewa. Wazalendo wanaingia mvile ya Kamituga, wanaelekeza kwenye mapambano ya vita huko Bukavu. Wanaelekeza kabisa kwenye mapambano ya vita huko Bukavu. Hapa tuko mvile ya Kamituga, watu hao wanawashangilia. Endelea kabisa kuwashangilia na kuwapokea. Hapa ni kumeria Kamituga. Hapa ni kumeria Kamituga. Meria Kamituga hapa kabisa. Wazalendo kutoka ngambo za Kitindi, Mashabunda na mahali mbalimbali kumzoni ya Mwenga yapo kabisa. Tunashukuru zaidi kwa jeshi hili la ukombozi linaloongozwa na kabisa. Wazalendo wako wengi sana zaidi. Tunawaona kabisa. Hili ni jeshi, tunapatikana ndani ya mji mzima wa Kamituga. Hapa ni Kamituga hapa kabisa. Wazalendo niko wengi sana. Félicitations na bawaza Shu, bawaza Ndolo, bawaza Congo, bana ya Congo ya solo bazaliwa na bako bundela ekolo. Bolandi ba image comment est-ce que ba frapper ba militaire rwandais na ndenge kuto ya kosakana te, pas de commentaires. Image nde lobby. Et puis botali na Kamituga ndenge nini bako kota bayambi bango na esengo na population. Tozali na sima na bino ndenge tolobi 30 ans et koki, donc bomoni déjà na sima na changer fond pour la koyebisa bino 30 ans et koki. Kagame esengeli atika mboka na biso. Kagame esengeli atika kolelisa peuple congolais koyiba na République démocratique du Congo. Bino bomoni comment est-ce que ba parlementaire français ba kede ko reverser Kagame. Donc ba kede ko reverser Kagame ndenge bande ko tekela bomba lobi bango balingu kozana bomba ba receler ati. Donc ba yesuko na voix aux officiels. Donc voilà, bolandi ba image et sengozali pena na motema. Mais tokotike la bino bolanda pe ba intervention oyo ya moko ya ba waza ya moto yo ako bundela ekolo alobiye akozonga simate azali wana toujours pour na ko résister pe ko pesa elonga na mboka la biso République démocratique du Congo. Donc tokotike la bino skoyo les général
Amouri Yakutumba, donc le général Amouri Yakutumba a sali ba déclaration makasi nandenge kutu ya kosakanate donc bolanda sikoyo en image aux ali ba déclaration série à ba déclaration donc to tia ngo nyonso série to ko senga pena na régie pese la biso série nyonso ya ba déclaration oyo général Amouri Yakutumba a peseli pour na ko motiver ba wazalendo pe ko pesa population makasi batia ilike na wazalendo ke bakolonga itumba ope bakokotsa kimia na ngambu ya est ya mboka na biso. Je ne sais pas comment est-ce que je peux laisser la population en insécurité. Je suis là, je suis en train de faire la sécurité à cause de cette population de Uvira et de Fizi aussi. Alors, que la population vraiment se sente à l'aise. Il y a eu un message du chef de l'État. On a reçu le message du chef de l'État, mais ça reste le secret entre nous et le chef de l'État. Je pense qu'il y a l'espoir. Oui, il y a l'espoir parce que je pense que le chef de l'État nous a envoyé un message qui nous a garanti. C'est comme ça que les Wazalendo vraiment se sont sentis être vraiment ensemble avec le chef de l'État. Donc nous sommes ensemble avec le chef de l'État et nous allons travailler vraiment à côté des FARDC. Nous allons combattre à côté des FARDC parce que nous sommes des soutiens. Nous faisons soutien des FARDC. Non, il y a cohésion, ça c'est faux et archi faux parce que entre nous il n'y a pas de problème. Entre moi par exemple avec Makanaki, avec René Itongwa et les autres, il n'y a pas de problème. Nous collaborons malgré que nous pouvons œuvrer dans différents partis parce que nous avons des groupes. Alors avec tous ces groupes, mais ce qui est essentiel c'est la collaboration. Et pourtant il y a la collaboration entre nous. Kiongozi ya ujambo, nakumbusha kwamba ni Jenerali William Amouri Yakutumba na anapatikana Uvira. Wakahaji na wasikilizaji wangetamani kujua kipi kinaendelea kuhusu hali ya usalama kwa upande wenu. Tunaweza sema kwamba hali ya usalama katika jiji la Uvira watu wajikute na amani, sababu sisi wenyewe tuko kwenye front na sisi ndio tunaona jinsi front inaendelea. Tunafunga front kwa ajili ya population ijikute iko huru na kazi zake. Ndio ile population ifanye kazi kabisa, wasiogope chochote, amani iko. Na kuhusu kusogea kwa masi M23 pamoja na AFC yake bwana Corneille Nangaa, wewe kama mpiganaji shupavu unazungumziaje kuhusu mji wa Uvira? Ni ile ambayo mimi nazungumza kwamba mji wa Uvira wajikute vraiment na amani. Najua kama muasi hataenda fasi. Vile angali pale Kamanyola tunajua kama tutamshughulikia muda wa siku chache hizi ziko mbele na hata sogea. Ndio shabaha kubwa ya sisi kutoka Fizi kwenda kubaki kule. Kama tuko kule ni kwa ajili ya population ya Uvira na Fizi wajikute wako katika amani na waendelee na makazi zao. Je, kuna matumaini ya kuchukua mji wa Bukavu na Goma kutokana na jitihada mtakazoendesha? Ndio, kuna matumaini. Usiku za usoni Bukavu tutafika, Goma tutafika na tutagomboa nchi yote. Hata Bunagana tutagomboa. Wasikilizaji na watazamaji pia wangetamani kujua kutoka kwako Jenerali Amouri Yakutumba, hapa Uvira kulingana na historia ni mji unaitwa wa Resistance na wahasi wako Kamanyola. Wanakuwa na imani finyu ya kusema kwamba siku baada ya siku watafika Uvira na Fizi. Wewe kama wewe unawatoa oga kivipi? Mimi nawatoa oga. Mimi nasema kwamba mimi niko kwenye mstari wa mbele. Kama tuko kwenye mstari wa mbele tunajua kipi tunakifanya kule. Ile isiwaogopeshe watu. Mipango ya jeshi ni mipango ya jeshi. Alors, kama wangali pale Kamanyola, tunajua mipango gani tunawachukulia kwa ajili ya kuwaondoa pale. Hiyo mipango ya jeshi hatuwezi kuwaambia nyinyi. Generali, mnaonekana wengi sana, sijui mnafanyaje ili kuishi? Serikali imeshawasaidia ama wengine kama vile wazungu, watu wenye mioyo mizuri, ama ni pesa inatoka wapi ili mtoke mlipokuwa mpaka mfike hapa Uvira? Tukiona idadi ya watu na hali ya maisha ya mjini ni kama inakuwa nguvu kwa upande wetu sote. Sijui mnaishije? Kazi tunayoifanya ni kazi ya kusaidia raia. Na raia yetu iko nyuma yetu. Raia yetu inatusapoti 100%. Inatusaidia kila chote kile. Hakuna msaada tunapata
kutoka nje, hakuna msaada tunapata fasi nyingine, lakini kama raia ingali mnatusaidia, tuko pale tunapokea misaada kutoka raia, hata serikali pia inatusaidia kidogo kidogo, yote ile inatusaidia kwa ajili ya kupata namna gani kuhifadhi vikosi tunavyo. Merci beaucoup na mwana mboka Amour ya Kotumba na confiance aux opesa na chef de l'État pe na confiance oyo ba kongomani ba pesio. Donc bo bundela ikolo yango biso pe na média tozali wana toko bundela pona ko dévoiler ba poison rwandais pona ko dévoiler misala nyonso ya Paul Kagame na Rwanda o ba kusala na mboka na biso na nanga bazali ba nguna ya mboka na biso. Alors toko bimisa bango na poisa, toko sangwisa bango bayebaki ba échouer bakomi na suka. Rwanda si akomi na suka bino mo botala ka Paul Kagame akomi ko beta kudu masolo oyo un président de la République ako beta ngoti ba masolo ezangati na bayambie penza na télévision azobeta ba masolo ezangati na président Félix azali koteka ba pizza kututa muto ya bande kotekela ba pizza akika komi président kamu. Est-ce que pina président lokola Paul Kagame ako beta masolo abongo na TV. Donc pour bon monaki Rwanda ekomi na suka en termes diplomatiques. Rwanda a kokali susute azali na argumenté akomi koloba buzoba na TV et bimisie na poisa et sopie yango tolobi 30 ans ekoki Kagame esengeli atika mboka na biso. Kagame esengeli atika koyiba na République démocratique du Congo. Alors tokola sabino sko en image ndenge nini ba 5 généraux oyo bakende ko trahir mboka, bakende ko kima liboso ya ba M23, ba kima ki liboso ya ba rebelle, ba sundola ki mintuki, ba sundoli ba munitions, ba sundoli même ba militaire ba troupe o bazaki na bango, ba kimi. Alors lobby ezalaki bongo ouverture ya procès na bango, ba ko samba liboso ya ba zuzi na haute cour militaire, ba ko talisa pourquoi ba kimaki pe bazuzi bakokati na bango tumbu. Donc oyebi na bakaya baboye na bamboka mususu peine de mort toyebi te ya bango koleka ndenge nini, mais tokotala tokozimele ndenge makambo yango ekotambula. Tolanda nano ba image ndenge nini procès yango ebandaki. Ce procès met en cause le ministère public aux 5 prévenus devant la haute cour militaire. Après lecture de l'extrait des rôles par la greffière en chef, le premier président de la haute cour militaire, le président des Seyans, a procédé à l'identification des prévenus. Il s'agit des officiers généraux, lieutenant-général Alengbia Nyetetesia Nzambe Dieu Gentil, commissaire divisionnaire Ekou Kalipo Poromuald, général de brigade Yangbatene Dani, général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et les commissaires divisionnaires Mukunantumba. Ils sont poursuivis pour lâcheté, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Pour cette audience introductive, les avocats des prévenus ont estimé qu'il était nécessaire pour eux de compulser les dossiers afin de bien défendre leurs clients. Et pour ce faire, 2 semaines de remise s'avéraient raisonnables. Le ministère public par le lieutenant-général Lucien René Likoulia a donné son avis et le premier président de la haute cour, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katala Itiende, a accédé à la sollicitation des avocats et remis l'audience à la 8e. À 10 h, le 20 mars, les prévenus seront de nouveau à la barre. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Voilà, voilà une image.
bino moko bomoni to ana koliki ya que justice et kosala musala pour na ko satisfaire peuple congolais. Et donc ko kamu isanga tango na landi procès oyo tokobeta nanu bambodi sikoti. To landa yango ndenge ko kende mais to kozonga poto beta bambodi. Bambodi ezali ebele. Bambodi eza na kati ya procès oyo. Et to tiki to landa nanu le 20 to kozala na liso likolo ya liso. Après to kozonga pour na ko tcha commentaire. Voilà. La SADC a mis fin au mandat de la SAMI d'IRC et a ordonné le début d'un retrait progressif des troupes de la République démocratique du Congo. On est à la conclusion, il y a sommet Oyo et les cas qui m'ont collé à lobby, la vision conférence. Donc on dit que la image et puis on se retrouve tout juste après. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI d'IRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI d'IRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition de ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nazalakane Sengo toujours, Yakoib Sabino, bo s'abonner, bo partager, bo aimer, bo commenter. Oyo to conseille la bino parce que yango et encourage à biso to zonga toujours liboso ya ba télévision, ba tablette puis ba ordinateur na bino pour na couper sa kabino ba sango ya tongo puis ba sango ya pokwa. Donc moi je vous dis déjà portez-vous bien et on se retrouve toujours dans le même chaîne channel officiel. Bye.